Coucou, boya ebele, na sous le baobab, life together, boya, ba, to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents, ba stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yangoana, email na biso yangoana, numéro de téléphone yangoana, boya ebele, bo s'inscrire, et kozala bien, maman, kolina lisu ozala yo moko te, papa, boya, to kata lien wana, tozana no ebele, ba diaspora, bozala ebele, to lingana entre biso, et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza, tozala together, tala kaka, soki to leki ba 45 ans, ti likolo, bana na biso ba koli, ba kena ba uni, ba université, ezo sala ke ba parents bazoti kala bango moko, solitude ebomaka malembe, ezali maladie moko, ebomaka malembe, okokufa mbala moko te, okosouffrir, ekobengela yo ba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele, vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors, Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele, ba maman boya ebele, ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab, live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Ngayoyo, nazoluka mwasi ngayoyo, sokolo takinga na loto, mama ya katolingana na biso, tomona baparent ngayoyo, ton futur mari ngayoyo, sokolo takinga na loto, mama ya katolingana na biso, tomona bapasteur ngayoyo. Bonjour, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre à la danoise votre maman leki bambo te bele bisika biso bizubino nzamba lola bate la kaka bate la bino bande konangai vraiment voilà ba love bisika biso bizubino ba yenge na bande kona biso ya bundu dia Congo voilà bayenge respect na ba chef coutumier na biso ba o nyoso balinga biso ba respect belé Nzambe penza batela bino bozala bien et puis topesi vraiment ba mbote belé na ba o nyoso ba sepelaka na la danoise bozana se ya sous les baobab moko pati kopa café vin blanc vin rouge et les karanango bomela na bino mo boye biso awa toza ko briser solitude, toza ko buka yango en tout cas to kataka solitude, tozo kata ba lien célibat bande konanga o umela o balaka te mwasi ba prophétisa yo ke yo libala na yo ba bomba ngona sa mai ba funda ngona sa ya na ba chango na sa libanga mama ya kapala danoise biso toko peso libala na pete nyonso to bande konanga vraiment boya ebele vraiment voilà quoi bande ko tozo solo la bande konanga et 2020 bambulele kakanango mais 2020 ezambula moko Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre, tantôt azoloba na ba prophétie, tantôt na ba acte, tantôt non Dieu parle bande konanga. Toti katembe. O fundinga na mama, o fundinga na papa, wape pa yo mona, babo ya mwana pona makambo ya biloba loba. Mama
bolfungi Eliane akosili Moïse Mbi makambo abimana yete Moïse Mbi akoloba Moïse Mbi akosakola Eliane akosaki âge Eliane a gagné procès bobela maboma na yebisi bino bobela maboma Moïse Mbi ye wana na tribunal alobi nini bo pesa nga réponse na boy kout kokota live bo pesa ba réponse maka Moïse Mbi alobi bo pesa ba réponse oh Eliane azokose makambu pona zwa bandaku botuli les siko bandi koluka raison Eliane abimaki na ye na mukolo Moïse Mbi azama yele aza mutu asimbaka aza mutu akota ba science epesa bango mayele Moïse Mbi aya alobi oui Eliane aza fiancé na ngai oh alobi teke Eliane aza ex fiancé oh Eliane aza futur fiancé Eliane aza fiancé na nga bomoni Moïse Mbi alobi obimaki na Eliane oui pona nini pona aza fiancé na nga olongola bazemi oui pona nini parce que to yokanaki tangu nane kokaki te to bota yaya bo vide Bethel bo bima na église à Bethel makile tangi kuna ba Eliane baza kuna belé bino nyoso ba Eliane boza na église wana boya na bino mbangu tangu procès zali sino te babimi na bino fele rango na procès boya kokotsa ba procès ba dédommage bino tango ba $2000 boso bata bitenya lupango Moïse akobima na bino fele bongo te aza milliardaire Eliane a gagné procès même si seulement si abima ki na 20 ans même il a 30 ans akoki ko plongola mutu bazemi forcé te eza interdit na mboka na biso akofuta akodédommager Eliane bino bobota ke Eliane Christian za lokuta Christian nakuta tikala kozala na epe fiancé Eliane te lokuta eza ba trick na bango basalaki Eliane alobango alobi toi tu yolo muta malanda ngombe na yo wana yo ndo landelaka malanda ngombe na yo Eliane alobango ti azaki ne malanda ngombe ba ayende pa ba Eliane bakosaka ke asipona Eliane abima Christian ye ayazwi Eliane nzonga nde Eliane abima na Moïse Mbi ebilia ki obikoki omoni nde biloko asendenge elembi yo na tribunal Moïse Mbi so bolongola ke kaleso na tribunal bonga bomona ti biloko aselembi asuki nzamba saka atolia kidenge nini mukolo moko kosuka tala andimi na pete alobi fiancé na ngai Eliane boloba lisusu Eliane ndumba Eliane abina pa kofi Eliane boye mais Moïse Mbi un grand pasteur obobengaka pastor abimina Eliane bomoni abimina Jezabel obozobenga Jezabel abimina ye awangani te botia su munoko tellement boli kokotela ye ale bokomi koloba abimaki netanga zaki mukolo est-ce qu'un pasteur akobima na mutu na église un pasteur a autorisé bimana pate na ye na kati église sans kobala ye a autorisé na chapitre nini na verset nini bandeko na ngai eza pasi na mawa Moïse Mbi aza zobatin ayebi ke soki lelo alobi ke a déclaré que la fille aza fiancée na ye et que la fille aussi andimi que azalaki fiancée na nga procès wana ya ye ko diminuer so ibande bakatele 20 ans bakokatele même 2 ans ayebi yango bien ngana alobi na mindimi ke azala fiancée Eliane soka pati kabo surtout batu bakoya ko déterminer que azalaki fiancé na ye kozala Eliane te et ozala ba parents ya Eliane parce que avant comme fiancé ya mutu to okuta na ye olati bague fiançailles il faut que pe na famille na bango se présenter
papa oyoyo a se présenta ta mukolo moko te na famille ya ba Eliane ke ye fiancé. Ba mama ba Eliane ba parents ba Eliane ba yebi na bango te. Ba yebi ki fiancé wana te. Ba yebi yango te bango ba yebi ke Christian aboyi Christian parce que Christian bimik na camarade na ye. Mais ba yebi makama ki fiancé wana te oyo bo lobela wana. Ba Eliane nazo yebisa bino so bo yokanga bo partager bo zana seya sous les baobas. Ba Eliane no batikani na kati église a Bethel wana soki Shilo soki nini. Bo bimaka yango yo bo bando bo kende ka ata ozana avocat te. Kende ka na tribunal wana komaka lettre. Yo pesa ka avocat nyoso komona. Batanga pe lettre bobima tango ekoki tango ifweni. Dénonçons-nous vivants. Poucha msu monoko. Boya rotia sous ba commentaire. Toujours ba diable. Bozaka na ba commentaire, bozaka toujours ka na ba raison. Ba mutu prononcer na ke abima na Eliane siko bolo bani. Alobi pe bien kaza fiancé na ye. Alobi ke balongola pe bazemi. Parce que va fiancé. Siko bino batu bano cha munoko. Bolo banini. Alesko bongo banini Eliane akwe isaki ye. Alobi so mutakwe isi okozoe fiancé te. Nzembo oyo ayembela ngo Eliane salela ye penza nzembo. Tengo Eliane na suka moni ke ki fiancé yango bano ke mbilinga. Moni ke za sous clair te. Yango c'est à dénoncer. Moïse mbi etali esopio il fallait zakana o sakana na basiko mam papa he basi musu basakana na bango te o sakani na ye akomemo penza likolo Moïse mbi omonde ba memo likolo au moins des familles ya ex-président ya pays wana nde bakoti makambo ba na ka Eliane yo leki bango na mbongo oleki bango na mbongo te oleki Jeannette Kanambe na mbongo oleki na mbongo te. Omoni ba avocat nde ba memio omoni devant ba liboso samba na moni ba liboso ko samba ko akoki juridiction te Moïse munoko silit akoma ba vérité fiancé na ngai oh my god botiki e pa zonga na nda Moïse mbiye yoko tundeko za boyoko ko zonga na yoko même Belgique bozela natengela bino makam journal ba komi na Belgique. Métro bata Belgique so botanga ba journaux na bino ba tie Moïse mbiye na Belgique alobi soka tie makolo na Belgique ba okanga e Belgique asombi yango kuna eza Bruxelles eza capitale européenne bazwi makambo ya Moïse etali bino wana Moïse asambwe journal ba journaux na kati ya Belgique bakomi balobi yango makambo oyo Moïse et puis bango nyonso baza na kati ya makambo oyo bango nyonso na ba chantre na ye wana bango nyonso ka baluba Eliane mpe moitié muluba bandeko kananga eza na problème bujima eza na problème bozongisa bokonzi na maboko muto aganyaki so bo ganyaki bo vanda mais so bo ganyaki bo konzite bo zongisa nzamba ko ya ko frapper bino etali bino wana bozo sosola te nga moni bozo sosola te nga na olukela bino bele journal batindela kinga o ya Belgique wana il fallait na salle lango penza live na tangela bino ngo mais naza na tante lelo bolimbisa ngai bozela ezaki faut ezaki na ba 11h voilà yango ko titre balobi titre nango ezali un pasteur star bino si boyoka pasteur star dans une affaire de mœurs. Belgique a commis Kinshasa l'univers Kinshasa, l'univers très lucratif des églises évangéliques dites des réveils. Balobi bien dites des réveils, cela veut dire qu'il y a réveil té, il y a moniato. Est agité par une affaire de mœurs présumée impliquant un célèbre pasteur star de la musique religieuse
en République démocratique du Congo. Boyoka. À 39 ans, Moïse Mbiye est chef spirituel de la cité Bethel, fondée par son père Emmanuel, l'une de ces dizaines d'églises dérivées du culte protestant où les fidèles s'expriment leur foi par des chants, des trans. Trans, cela veut dire que kawana, ok, et surtout des dons d'argent. Église yebana ke batu basambelaka kuna se bazo croire na foi ya bango na koyeba ko entrer en trans wana ko tuntuka na ko pesa ba mbongo ebele. À la tête d'une chaîne de télévision, azape na chaîne de télévision comme nango Silhouette TV. Voilà. Pasteur Moïse Mbiye est un musicien adulte. Ses louanges au Seigneur sont écoutées de milliers de fois sur YouTube. Balobi 21 millions de clips pour son clip Tango Naye. Tala 21 millions. Batuba Koti. Mbongo ebele. Quand il se produit sur scène, l'homme de Dieu demande à ses fidèles entre 50 à 100 dollars pour célébrer avec lui la gloire de l'Éternel sur ses arrangements avec de chœurs féminins omniprésents. Donc, pour la musique, il y a 50 dollars, 100 dollars. Donc, au moins déjà, qu'il y a un mot en Zambé. Parce que, oh, il y a un mot en Zambé. Quand même, bande konanga. En côté, c'est un gratuit. Hein? Bah, oh, c'est un journal belge, hein? Bande Tolanda. Sur les arrangements avec des cœurs, voilà. Le même tarif que pour le concert des stars de la musique congolaise profane, comme Kofi Olomide ou Fally Ipupa. Donc, balobi tala mosali na Nzambe, ba belge bazo comparer. Ndenga senga kaba entraîna ye 50, 100, ndenge moko na Fally na Kofi. Déjà ndenga nde biloko bongo déjà. Et là qu'est-ce que mosali na Nzambe te? Mais bilo bolika Moïse Mbiye abanda kosala ba rapport sexuel na bala. Mutakala penza lokwa mwana moko azotambola na Afrique du Sud wana, mwana soki ya nani ya papa moko bona Lubumbashi wana kombo ekimi aotambola mutakala na Afrique du Sud na mwasi na ye. Bolingi Moïse Mbiye atambola bongo pona bondima ke azana bonzambe te. Nzambe sa otaye lokwa bonzambe. Abota mape na ngota abota mandoki. Bungi nango makam na otange bungi nango. Bon. Toluka ngo isusu. Na mona place moko bien a. Titre msu bakomi viol, bafundi pour na viol et avortement. Mais Moïse Mbiye est aujourd'hui dans la tourmente depuis que l'une de ses ex-fidèles et collaboratrices, Eliane, 20 ans, a porté plainte pour viol et avortement. Interdit dans la... non, mon bien. Voilà, ok. Interdit dans la loi congolaise. La plainte pour avortement a été confirmée par le parquet de Kinshasa, qui parle également d'une autre plainte pour diffusion sur les réseaux sociaux d'images obscènes portant atteinte à la dignité de Madame Eliane Bafeno. L'avocat qui a déposé la plainte, Justin Lunanga, a été blessé par balle le 26 janvier. Voilà. Bon, moni, bozo mona biloko Belgique a zuango. Donc, yo papa Moïse, ti justice na yo kosila okokota na Belgique te. Okokota na yo te. Ti bomona ki azonga ki wana ba parce que déjà Interpol déjà e beta baki. Puis le bo sakana tango nzamba linga exposer mutu ta nzamba exposer mutu sakana te. Asakana te. Bilia ki Moïse Mbiye bikoki olie biloko ambwazala na mbambu.
yo ke lia biloko ya Eliane na la biloko mboa zala na mbangu mwana mobo ya 20 ans yo 39 ans différence à 19 ans mobimba tata kilo boye oyo kila mwana mawate papa lila libumu wana munene Moïse Mbiye bino mibali bozaka sans pitié même quand il est plein physique papa oza plus de 100 kilos Eliane pe toke pe tozonga Eliane pe kokino komema papa kilo ndengwana bino basi pe ngane naza bona komema nanga Moïse Mbiye te za kilo mais Eliane akoki komema tala ndenge Eliane eboningisa luketo awa bapesa nga video moko mwana luketo lumbwa Moïse Mbiye yoki bilegi tala siko ba video no bakelakisa o ti tango zo ejaculer ndenge longe komaka balakisi yango kuna omonte ko sambwe bavoka wana bamoni mutakala na yo bande ko bomoni yeloko ebimaki wana Moïse Mbiye wana na Eliane wana mutakala wana Eliane bambie babloko moko eza Moïse Mbiye eza ye yango esa ye Moïse Mbiye pasa ke kangisa ba garçon wana eza ye poni bo wangana ale yo mwana mwasi o Mireille oza pena mayele te oza zoba comment yo poli profiter mutakala no bimi o dénoncer bakamba Moïse Mbiye tellement bo signaka ba parti na bino sorcellerie oza ndoki o signaka ba parti o signaka ba parti parce que oza rango yo fo yo po loba kenga pe mutakala na bimi na pesa kango Moïse Mbiye rango loba yo zela yo mto melisaka batu ba drogue pona balongola batu bazemi okosamba bino nyonso bino toza na likambo te on chante pas avant la victoire na ye ate po na ye nalobake Eliane a gagné et pas nzambe to chantaka te mais bandeko nanga bozwa kaka ke Eliane to chaka ke Eliane azana lokwa Moïse Mbiye azana 39 ans to chaka Eliane azana to chaka Eliane azana 25 ans azana 29 ans même ana 29 ans to chaka Eliane na 29 ans Eliane assemble à ce qu'on église à pasteur Moïse Mbiye alingi ye alongoli ye bazemi na 29 ans a bazemi yel azaki na consentement nango te a forcé ye ba melisi ba drogue po ba longola ye zemi ba docteur pe ba confirmer que tant ba yakine awa azalaki na effet ya drogue ba biloko na nyonso siko boye bisangai donc Moïse Mbiye wana akozalaka impunissable ba opinir yete parce que moi na moi ça adulte bino boyebi te même na ndako no ndengo zana même oza marié au boy ba rapport sexuel mobali a forcé yo ozana ba preuve au fundi ye ba okanga eti ba okanga ye ba okanga ye c'est normal donc il faut bosser l'attention parce que na viol te puis bokanti ka viol les akaba mineur viol les a même ba mikolo quand tu fais l'amour consentement na ote eza viol ba papa mo bakanga na Londres ba 7 ans na prison ex moi si na alinga ayoki ke pa baboya na bango ba moni ke papa na kezwa moi si mususu abani ko sala moi ba avance na likaka soko ningo zwa bana foyaka ko zwa bango na ndako ka papa na ndako papa pe bazaka bazoba ba papa moi sona le panzele makolo papa kota kaka silisi boy azo se relaxer na mbetu papa leli mama leli sa fone pa bambila encore ba pesa papa déjà 100 mètres ko koma wana te mama lobi yaka na yo wana makambo akala yaka zoka no bana awa papa pe wana kuju kota tolo ba 7 ans zo beta ngo kuna prison zo liambala mama na lobi na loba ina osuki sayo si quoi oloba ni preuve eza wana bakuti pe na mbeto makale bande bo sakana na viol te to bino basi fo boye baka droit na bino yo sko boza nozo oza mama pe ya mobimbo za mwasi pe ndozo tanga makile lokwa Eliane ozo kendo ndima ke mobali mo boya ko sakana na bana basi même ite mwana mwasi za ndumba ndeni mobali ko sakana ete jamais toza ba mama to botaka bino ata mwasa za ndumba ndeni bino boyebi poni mutakomi ndumba na mboka na biso na yo kati so bat bakomi bandumba eza poni gouvernement eza mabe
hein ngana ko condamner muta osala kindumba na Congo te osala kindumba pona lesa ba parents na ye yonde muto ye kokota pa ndumba boniko Jésus kuta na bandumba kutu oya ba shiki wana penza bino boyebi Marie de Magdala zangi na parfum moka boy oya sopa na makila Jésus ba biso ba teki yango bo sombi bandako asopi na makolo ya Jésus bandi ko caresser na basuki Jésus bomone pa Jésus lalaki Jésus ke na pui afandi moi sa ndumba ye wana ba fier na yazo ya ka Jésus abi pesanga mai abi sia atali pe Jésus encore babi Jésus azaki na sans éclat adani ko ngenga te Jésus sans éclat baloba ke on a Bible botanga la Bible bien Jésus wana ka ndengba na ka sans éclat moi songa atali abi pardon nga na ndumba baso mibali nga na zwaka ba kosto bengambo wapi atali Jésus mon mutu mwanzo to mikie bo abi boniko tiko lesanga ba papa nga boite nga na otoka mai mbangu na tiki de ya makangu na nga kuna na ozwa mai poaso to sisi ya sukola yo lesanga na peso mai mai pui ya Jacob pui na biso pui ya koko na nga bino na biso to yoka na rateto nga na kopi okutu mai te Jésus tanga lobine soko yeba ki muto ozoloba ni bongwe ke azana mai o eleki ba oyo Jésus abia tika na bambole moi ba prophétie mibale abi yonde ngoza wana oza ndumba obima na mibali boye 5 6 poza na ye aza mobali na yo te ba moko mama na po boyokaki mama wana zwi Jésus amemi na ndako na kelala ye mais mama wana mbala moko Jésus délivrer ye mama na komi akeko panza akomi mbala moko évangéliste akeba bako benga batu vene boya koyoka na kutani na mwana nzambe alobeli nga vina nga partika lelo na tiki yango nde bomoni verset wana ba mama pasteur ebele ba djembela wana point ko mama pasteur kasi tangu mama wana kendeki ko babisi bino mama na kenda ko te anda ko te ya te akende ko benga batu baya pa Jésus yonde oza mama leka bima ya balabala belela vene boyamba Yesu boya koyamba Yesu ozotinda batu kuna na église bokende oyamba Yesu ali ba mama pasteur bazwa verset na ba djembela wana koma mwasi wana akende ko prophétiser kuna akende ki boye na boye akende ko sala boye boni boye ko bo djembela kana ba verset boye nga pe naza na djembela na verset na ngai no o juger mbie na ko na djembeli po ya ye na corps du Christ soka yebaki soka alingaka za na ngamba ba fali lokwa boya ki ye pa na so na corps du Christ na o juger na ko na 1 Corinthiens 5 11 à 12 na djembeli wana na djembeli ko procès oyo biso pe tocha mabolongo na seti binga ko susi na ngate Elia ni no susi na ngaka ke Mose na Nzambe omonisa batu boye bozo tulisa batu na bokangi bana na ngai na kacha ba protocole bazo tula bakomi na ba 25 28 30 kaka ba jeune Nzambe ko sala okozo mobali nanga yebisaki bino verset ni nanga ba bi prier avant zo mobali na verset ni alors que Nzambe alobaki l'homme quittera et s'attachera sa femme mutu nyonso azana mobali ne na mwasi na ye bokekanga bango na l'église botindela nga bangwa baya na live together ba pasteur botindela ngai bano bokangi kuna na nini na protocole na bokangi bango na ba miziki wana bazoko age ezaka kokende ale tire babandi ko bunda bandi ko welela na ba mibali ka kuna parce que ko tuleleki tibo ya kokomisa polyandrie polygamie bamsu ba loba polyandrie so ezeloko ni polyandrie la kisi mwasi azana mibali ebele polygamie mobali azana mibali voilà ba pesa mo ba définition mikemke pour vous comprendre qui lesbienne ekoti l'église à cause bazozanga mibali bakomo lingana bango na bango basi na basi botindela nga bangwa OK bandeko na nga na komi na suka victoire eza na cannabis ba mama victoire eza na cannabis yo oyo za Eliane même Eliane yango oza ya pasteur Moïse Mbiete emsu ya pasteur Jérémie ya pasteur soki nani na boy
benga o pasteur Samuel, o pasteur Roger, o pasteur Sokinani, asala yo makambo Moïse Mbi abeta yo masasa, benga la danoise awa to témoigner. O eza 2020 o témoigner te. Biso nde to témoigner yo. Bato ebele to yebi babimana ba pasteur, banda dia ko benga, o bengi te biso to benga yo. Biso nde to tanga kombo na ona mobali obima. To kende na bino ka bongo na 2020. Awa penda dénonçons nous vivants to bomba soute. Mais il faut qu'on dénonce des vérités ko yeto lika ko dénoncer le monga lokuta nzamba ko frapper yo. Faut qu'on marche aux autres dénoncer dans la vérité. Bon boti kala malam bande ko nanga ba gros bisous. O ali ko benga la danoise na 0044 74 59 62 52 17 au Bengingaï du lundi à vendredi après 16h et puis samedi c'est toute la journée sur Ozolu Kamobali a bien beau benga n'hésitez pas le lo tokuzo qui est à peu près une année to ça va mabala toza toujours anonyme voilà kobanga te wa kopimsanga la ba réseaux sociaux oya kobimiswa zate tango zo zela wana allez mobali a vino ya lekaki on a pesi mutu mususu tango yoko ya kombo etuli na kai soki ka nzamba touche yo benga ngamba ya moko boyoki mavo benga oza muta catholique osani osambeli Maria Losako oza muta binzambi kota ba jeune oza mutu ya musulman sambela 5 fois par jour oza pe mutu moko osambela raté méditer bengila danoise commission voilà parce que bato basambela te to boya bango pété parce que nzambe lobi to juger bango te to tikela nde ye bango ale biso sko ba congolais to koma ko juger bato basambela te bango basambela mabe bango boye bango kuna basambela bikeko te botika ba biloko pamba wana faut kolanda bible ndenge emi mabiso en tout cas na lingi bino mingi ba gros bisous malheur à toi Moïse Mbi en tout cas mais to renasengi yoka merci parce que souki si bato ba côté la kio o laksi bango ke o sala kango o lala ye bolala na ale bolo balisusu Moïse Mbi bravo à toi. Moi j'aime des gens comme ça donc tu commences déjà quelque part aux ça l'appelle repentance na yo c'est pas grave mais ma bisonde na terrain bien côté ba âge quoi. Merci je vous aime beaucoup ba gros bisous bye bye.